Molinga apelisa muna na yo. Kolo azana posa na yo mwegebene. Yesu Kristo wa Nazareth. Mwa apelisa kamwinda kati na bato. Abengi yo ozala pembeni na ye. Haleluya. Molinga apelisa muna na yo. Moninga apelisa mwinda na yo. Mosusu alanda yo. Moninga apelisa mwinda na yo. Mosusu alanda yo. Moninga apelisa mwinda na yo. Moninga apelisa mwinda na yo. Mosusu alanda yo. Moninga apelisa mwinda na yo. Mosusu alanda yo. Alanda yo. Moninga yakani epai na yo. Yende nkolo na yo. Moninga yakani epai na ye. Yende nkolo na yo. Moninga yakani epai na ye. Moninga yakani epai na ye. Yende nkolo na yo. Moninga yakani epai na ye. Yende nkolo na yo. Alanda yo. Alanda yo. Olo yeso yo. Utuna mo. Angela. Yesu alanda yo. Alanda yo. Hallelujah. Angela. Angele yende kimobikisi. Moninga pelisa mwinda na yo. Mosusu alanda yo. Masia lingi ngai mingi tikana. Yembela enze moyo. Akufela kingai na ekulosu. Naende nazwilo biko masia. Masia lingi ngami mingi tikana. Yembela enze moyo. Akufela kingai na ekulosu. Naende osekusaka makambo nyonso ya bato. Bato nyonso batiani te na epai na yo obwakaka bango te. Olobi ete oyo epai na ngai oyo boza na bikumba nakopesa bino kimia. Nakonzi merci obai nyonso bakumbameli yo oyo ya mokaba. Nzanzamba bongo.
Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, bandeko nyonso, bolingaka kolo Yesu Kristo Nazareth. Pe bolingaka nga musena yo le missionnaire kosi le jeune lion. Tika nzambe tata pambola biso. Tika Yesu Kristo Nazareth asala biso bo lamo. Bien-aimés dans le Seigneur, tozuli susu li bakuma lamo. Ya kozala sélectionné parmi ba vivant na tongo na lelo. Ba yike, ba moni moko na lelo te. Ngana tozungolo kote pa na nzambe. Ce n'est que par sa grâce nde to moni moko na lelo. Tika nzamba lola asala biso bo lamo. Yesu Kristo Nazareth apambola bandeko nyonso toza déjà connecté, tozo liker, tozo partager. Tika Yesu Kristo Nazareth apambola biso loboko nzambe longwa te kati na biso nzamba lola pambola bandeko nyonso ya inner avec Jésus bana notre Père nyonso ainsi que bandimi nyonso ya bere loboko Yesu Kristo Nazareth sembolama likolo na babeli nyonso ba obaza na bopito na ba prison bayike baza na bandako. Pourquoi? Parce que mbongo kosomba kisi pe ya kozwa traitement ezate bayike pe bazaki na bopito bazongisi bongo na bandako non parce que bazangi mbongo kosomba kisi to ya kozwa traitement non parce que maladie na bango ezali spirituel et Yesu Kristo Nazareth nzambo tondemela azana makoki ya kobikisa maladie o ezali spirituel. Tika mokonzamini monyoso abikisa maladie o ezali spirituel na vie na yo na kombo na Yesu Kristo Nazareth. Zambalola bondisa mitema nyonso ezokisami mitema nyonso tutami parce que ezana bandeko bauti ko kofela ya bango ba être cher ba kofeli ba parents ba kofeli bana mwasi to mibali ba kofeli bandeko zambalola bondisa mitema na bino pe ba pota o ezoki na mitema akoka ko pande yango par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé tika to sambela Seigneur, merci pour na tongo na lelo tika ezala pona lokumu kombo na yo tongo oyo nzambe to sepeli susu ko tikango na sia loboko na nguya tambo isabiso nzambe tika molimo mo santo azo contrôle ya tongo na lelo eloko moko te nzambe e déranger moment oyo pambola pe batela bandeko nyonso oyo baza na programme au Seigneur tika nzambe loboko na nguya longa te kati na bango par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth de to sambeli pe to lobi amen. Nzamba lola pambola bandeko nyonso bozaka na souci ya musala o nzamba pesa bison. Bien-aimé dans le Seigneur, toko bengama ba missionnaire te ceux qui to sala mission te toko sala mission te ceux qui place ko sala mission ezate. Cela veut dire ceux qui pino bozate toko ape ko sala mission te parce que toko te dans le vide boité nzamba pambola bandeko nyonso obozaka na souci ceux qui ba juro ba programme bo moni et qui to tie programme te bo bengaka nzamba pambola mama Judith apambola mama Isabelle na mboka Belgique mama Isabelle na Belgique nzamba lola pambola yo nzamba lola pambola mama Judith na France apambola mama na biso Isa na Autriche apambola mama Nadine na Congo Central apambola mama Mireille apambola mama Pauline na France apambola bandeko nyonso oyo bozaka na souci tango moni biso tozate mama Nzusi na France nzambalola apambola bino na kombo na Yesu Kristo Nazareth et to se makana kilobi contenu ya raison mokezaki pigment technique et si to solution pour nango loboko nzambe esembolami na makambo tozo sala bien-aimé tozo koba na thème oto bandaki tozo lobela thème o ezali esika nzamba zate na okende te soki nzamba tambol nanga te na kokende pete eza tiré na mukanda na Exode chapitre 33 verset 13 à 15 esika pi nzamba zoyebisa epai na Moïse ke ngai moko na kotambola na yo pe na kopesa yo repos bongo Moïse na 14 zoyebisa nzambe soki okotambola na biso te yo moko ko permettre te tolongwa nesika oyo na bai kotambola na nzambe eza na ba avantage ebele moto ozo tambola na nzambe akosala erreur te akobunga pete parce que soki moto azo tambola nzela moko na nzambe moto wana aza na assurance moko ezali total aza na kati ya sécurité ya bonzambe parce que sécurité céleste ezingi ye omona Moïse ayebisi nzambe soki yo moko kotambola na biso te en quelque sorte intimité au Moïse azokoya kozala na nzambe a obligé nzambe entre guillemets nzambe azala na ye moko eza lokola oke komona mokonzi moko ya mboka moko me atindi mosusu ba garde na ye to atindi représentant moko boye mpo na ye obike te naza na posa na ye moko mokonzi. Bien-aimé dans le Seigneur,
cela veut dire moutaza na posa a assumer to sécurité nezala assuré et pas ya mokondi yemoko zamba lola apambola biso. Mais le lotoza na mukanda na Genèse chapitre 38 verset 13 à 14. Genèse chapitre 38 verset 13 à 14. Bien-aimé dans le Seigneur, tokomona isolo ya ndekomoko na kombo ya Tamar. Tamar aza nani soto zongi na likolo kuna. Tamar azali moko ya mwasi ya bana ya Jida. Or Jida aza moko ya papa moko abotaki bana misato. Azaki na mwana na ye na kombo ya Er, azaki na mwana na kombo ya Onan pe na Shela. Bien-aimé dans le Seigneur, Jida mwana na liboso Er azalaki mobali ya Tamar. Bongo azalaki méchant na part ya Zambe soki ekomi na tango apesa Tamar semence pour abota Jida plutôt Er abandai ko boya Zambe abomaki ye. Or na coutume ya ba Yuda na tango wana ezalaki soki mwasi abala na mobali eke mobali akufi mwasi aboti te bakozwa leki bakopesa ye epai na mwasi pour que mwasi wana abanda kobota bana e bana na tongo bakobotama bakokonsidere bango mwana bana ya moto azobota te bakokonsidere bana ya moto osi akufa. Bongo bapesaki Tamar na maboko ya Onan azalaki mwana mibale ya Jida. Onan pe aboyaki kopesa oyo ezalaki semence na ye, Zambe pe abomaki ye. Jida atikalaki na mwana moko ya suka na kombo ya Shela. Shela akolaki fala pesa Tamar Shela ndenge ezalaki prévu, mais Jida azotala soki na pesi Tamar Shela eke Shela susu akufi na ozana bana te na bomoto. Jida abangaki ya kozala na bana te. Bongo Jida ayebisaki epai na Tamar soko kei na mukanda toujours na Genèse chapitre 38 wana car na verset 11 Jida ayebisaki epai na Tamar zonga pa na bino demere veuve kino Shela akokola. Mais Shela si akolaki, mais Jida abandai kobanga kufa ezwa lisusu vi ya Shela de père katikala maboko pamba. Mais biso terme tozolo bela esika nzamba zate na kendete. Esika nzela nzamba zate na lekapete. Bien-aimé dans le Seigneur, ebi mokila molili ezaka organisé. Bato mingi bakoya na ba piège ya ba sika o nzamba zalate na banzela o nzamba zakte pour que muta kutana na likamoko songolo pakala. Bible bi na mukanda na Genèse chapitre 38 wana na verset 13 ba biete ba informer Tamar que beau-père na yo Jida azo lisa ba pate. Parce que Jida azaki berger azaki de bampate na ye o bande ko lisa ake ko lisa bampate. Bible bi ba informer epai na Tamar et na 14 bi Tamar alongoli bilamba na ye o ya ba veuve o ya lataki parce que dans les temps anciens ezalaki soki mutaza veuve mutaza moseka aozala kotrema différent que bato mosusu. Lamba o Tamar azaki nango ezaki lamba o bande ko pesa ye identité que moto aza veuve. Et babaka l'habit ne fait pas le moine, on connaît le moine par son habillement. Donc na temps wana elamba ezo pesa identité. Donc Tamar elamba zaki nango zaki ya ba veuve. Mais Bible bi ba informé que beau-père na yo Jida zoya. Bible bi Tamar akei a longoli elamba ozaki ba veuve a se déguiser lokola mwasi ya ndomba. A vandi na entrée esika mboka oyo Jida fallait akende pona ko lisa bampate na ye. Bien-aimé dans le Seigneur, nini tozolo bela la collaboration maléfique entre bato o bakoki kozala na yo na bato baza na posa basala mabe. Bato mingi bazala attaqué epai ya bato, mais bato ba mituna ba question comment likambo ekomelinga or ezaki na ba infiltré. Jida a ki kolisa bampate. Mais Tamar a su information ya Jida keba na ba gens ya ténèbres. O ba pesaka ba information. Yango zo ba chaque fois mwana nzambe tango lamuki. Yambo bima na ndako na yo. Yambo kita même lokolo na mbetu na yo. Bien-aimé sambela na nzambe. Sambela.
Ce qui au mono kometa a des fois nga na sambela même na kata douche na obima na surtout qui ereleki na komi pressé na kata douche na zo sokola na sambela a des fois nzela na ofungola pe munoko tina le ba lokote so pe na moni na nga muta zati na nzela na bet na nga pe honda shandara baba na sambeli na bandiango na ndako tina ko bima oyebite nani aoluka information ya vie na yo ba Jean ténèbre ba zawana ba tambola ba zoluka ba information ya ba vie ya bato jida ke kolisa ba mpate mais parmi sentir na ye parmi bato bazaki na ye ba traître bazaki o bazo collaborer o bazana antenne na bata ténèbre na baka chaque fois le diable Satan le diable aza omniscient aza omnipotent aza omniprésent Satan aza représenté par ba depth na ye nde ba pesaka ye ba information Satan aza limité mais aza na ba depth na ye bazo pesa information na ye ya bato je m'excuse bazo pesa information Tamar afandi na ye mais ba yebisi ke Jida azo lisa ba mpate Jida pa yebite ke na kati ya bato yazo kende ba pesi plan na ye bien aimé dans le Seigneur nana azo teka plan ya vie na yo et ça ba dum suba teka ba plan ya vie na bango ebi moninga moko to zaki na ye ba kamne mukolo se ko paki mabe histoire zaki isa mo mulai mende ko na zaki na moto na ye mbongo nyonso o moto ko sana journée wana soki moto azo rouler na moto ke ko kota motocycliste awa ke pona ko kota moto ke pesa pe vexema pa mukola moto akokuta na bajan ya leta bakokanga ye bakosenga ye ka monta oya zanango supposons asali exemple 20 000 francs congolais toi asali tout ça na euro to dollar pour toi comprendre asali mbala mususu 19 euros to 19 dollars akuta na basoda bakosenga ma mususu pesa biso 25 euros so amina ngote bon pesa biso 19 bakosenga kaka monta oya zanango. Pourquoi? Parce que ezaki molili ba ja ténèbre bako bima pona ba yebisa moto akangi ye ke azana moto songolo pakala na poche na ye ndenge mo pe Tamar azad jana collaboration ba yebise bo père no Jida Zoya Jida Zoya azoyi bateke moto moko déjà zana information ya vie na ye bien aimé dans le Seigneur nana zana information ya vie na yo bato musozo tambola na nzela ezana bato bazana information ya vie na ye papa mama tango zo sambela ka boye Yesu Kristo Nazareth na tiki nzela na nga na maboko na yo tambwisanga yonde diriger papa na nga po Bible bi il n'y a pas à l'homme de diriger, c'est pas lorsqu'il marche. Tambwisanga makonanga na tuta esika Satan ataki lokolote na tambula na ba transipe na ba pana yo makila na zinganga pe zinga nzela nanga nazala invisible na miso bato mabe bien aimé dans le Seigneur salaka ba prière wana mi bombaka na sia makila na Yesu Kristo Nazareth Jida ayebite information na ye déjà keyi na moto akomi adversaire na ye yango kebaka na koteka plan na yo olingo déplacer nyoso za koyebisa bato tie tika pe makamso si prendre bato moto nyoso akoyeba position na yo te localisation ndenge za na ba téléphone mususu zaka eza déjà connecté partout moto kende GPS ezo pesa mouvement na ye ndenge pe ba via bato mususu bazana ba GPS eza spirituel à côté gauche et pesi ko na côté gauche à côté droite abimi a freiner ezo pesa. Pourquoi? Parce que Moutaza contrôlé. Tamar a eu information Jida, mais Jida a yébité. Also Jida yébaki qui Tamar a une information na ye anga kenendela oyo. Tamar a zarakité. Yotobi esi kanzamba zate ntela onzamba zate na kota te na lekate. Même na kata mutuka nonzo roule. Nzela na son zamba zate embuscade et salama embouteillage changer nzela. A des fois comme somo na kozo ki musala obima ki tongo po ki mumuna embouteillage kalobi ka embouteillage lisusu nzamba yebile pourquoi mbala mususu.
Il y a des choses qui se passent quand on vie na biso to yebite so nzamba lebisi biso to pesa ka toujours nzambe raison. Yesu Christ Nazareth pambola moto moko. La Bible dit ceci parce que tango zo pusana Judas a se déguisé lokola mwasi andumba Tamar plutôt ayoki bo père na zoya kolisa ba pate alongoli bilamba ba veuve mais alati bilamba lokola basi andumba. Et bo père na Judas abima na Tamar. Abimi na Tamar. Na suki wana parce que yango vraiment te ezali lisolo mais to bla sika onzamba zate na kenete soki nzambe akotambola na yote ko a permettre te olongo ni sika wana soki Judas a consulté ki nzambe. Vous savez quoi? Bokiti se ba bimagate soki ba consulter ba mettre na bangote. Souvent ba na nzambe de to consulter nzambe te. Souvent ba na nzambe to yakapa na nzambe te. To bimaka ngolo muta bima pressé mutu muso asambeta bimia keyi bien aimé dans le Seigneur nzamba pambola bande ko nyoso bolanda ba programme même na kata train na kata alman na monaki mama na biso moko ya mukola pusani alabi papa kosi yonde na mona kaka na mona ko kaka na TV na landa ba programme na tongo nyoso na suka mama sekisa ingabi ndiko zo filmer ngapi na mona na mingi na bi mama na ko filmer yo njamba pambolo mama na biso siko zali na Allemagne kuna na ville to utaki komba ville peleki makasi mingi ole na ba maka mususu na yo tanga na yo maseke komba ville bato njamba pambola bato nyoso yo ozana kata train ozana musala oza quelque part ozolanda so bongisa programme ozo sambela nzamba pambola yo otie ba casque na mato ozo kamate ya oyo Yesu Christ Nazareth pambola yo. Bible bi Judas accouché na Tamar et Tamar a singi garantie pesanga garantie pour la sako pesa mbongo nanga apesa gage apesa oizali caché apesa oizali cordon apesa oizali bâton na ye soki nzamba sungi na ngolo nzambe mardi pardon jeudi to prier pour na Congo to lobela makambo ata dimanche nzamba lola pambola biso bien aimé faut de temps to développer le to développer ngo to tikango bongo to développer mais na ngato sambela epa na nzambe esika o nzamba zate okendete nzela o nzamba zate olekate bien aimé dans le Seigneur esika ni nzamba zate nzela ni nzamba zate oyo bangba lekisa yo na makasi nengto sambele pa na kolo to bandi ko pesa Yesu Christ Nazareth merci to bandi ko komisa mokonza milimo nyonso to bandi ko sanzola nzambe malamu kolo Yesu Christ Nazareth abongoni te pe akotikala ka kobongona te apesi biso mokonda lelo bien-aimé dans le Seigneur to moni mokonda lelo za na ngolo nzambe ba oyo ba kufi baleki biso na eloko moko te banda ko pesa kolo merci banda ko komisa Yesu Christ Nazareth banda ko sanzola epona bolingo nezanga suka banda ko tombola papa malamu tozo sambela na kombo na Yesu Christ Nazareth bien-aimé sambela banda ko ba merci pa na kolo banda ko tonda nzambe banda ko ba merci pa na nzambe bien-aimé banda ko sambela banda ko tombola Yesu Christ Nazareth tika na maboko nzambe tongo na lelo mitike pa na kolo lo bana nzamba bomba pe abatela yo Yesu Christ Nazareth bomba yo mbala musu de job bimaki ozana kati ya train ozana kati ya tram ozana kati ya metro mbala musu ozana kati ya bis mbala musu ozana kati ya mutuka ozana volo zo conduire ozolanda programme oyo banda ko sambela ba nzambe ndela na maboko na yo bondela pa na nzambe tika mokona le pa na nzambe tozo sambela nzamba makoki nyonso tozo sambela nzamba bomoy tozo sambela mokonza milimo nyonso tozo sambela papa o alekili kona nyonso tozo sambela nzamba vande bisikole kina kembo bien aimé sambela par le nom puissant de Jésus Christ de Nazareth tombola Yesu Christ Nazareth ozomi tika na sia loboko nzambe bana ko senga molimo mo santo nzamba azakat na yo loba molimo mo santo memelanga mayele ya bunzambe pesanga mayele ya ko discerner pesanga mayele ya ko comprendre ozo sambela mokonza milimo nyonso ozo sambela nzamba makoki nyonso bien-aimé sambela na kombo na Yesu Christ Nazareth na kombo na Yesu Christ Nazareth tozo bondela nzamba makoki nyonso tozo sambela nzamba bomoy tozo sambela Yesu Christ Nazareth nzamba abongo na kate bana ko senga molimo na nzambe amema mayela bonzambe na bomoy na yo molimo mo santo amema mayela bonzambe na kata vi na yo Saint-Esprit de Dieu akamba pe atambwisa yo na kombo na Yesu Christ Nazareth le Esprit de Dieu vivant
l'esprit qui crie à nous Abba Père, l'esprit de Dieu vivant, molimo a contrôle la citation, molimo a contrôle la nyonso tozo sambela na kombo na Yesu Christ Nazareth. Ozo sambela bien aimé de le Seigneur. Tala tama azu information ya Jida. Jida a évité kazaki na ba traître na vie na ye, bato bazo pesa information na ye. Et pas ba diverser ozo sambela bien aimé nanga ki yambo banana ko sambela pona entourage na yo ko banana ndako na yo kino esiko sela ke siko tekela ke siko tangela ka ozo sambela ozo tanga bakomba bato ke na kata ndako na ngai na kata lupango na biso na kata ndako na nga na bato na bomba na ndako soki sana moto moko aza traître ou aza informateur ya buto azwa kama kama nga po pesa na mokila molele zamba lola bimisa ye na poisa bien aimé ozo sambela soki Jida ayeba ikazana ba traître pembe na ye a bien aimé anga ko tambla na bangote ozo sambela me formateur ya butu bato bazoka me formation na yo ozo sambela ba radar na bango kwa ko capturer yote e kwa ko zo be formation na yo te ozo sambela na kombo na Yesu Christ Nazareth na kata entourage na nga soki ezana me formateur diabolique o bazwaka be formation vi na nga pour akoluka ko détruire ngai zamba confondre bango ozo sambela nzambe par le nom puissant de Jésus Christ de Nazareth bien aimé sambela nzamba makoki nyonso ozo sambela kolo Yesu Christ de Nazareth ozo senga na nzamba lola alongola ba traître nyonso alongola bato nyonso ben formateur ya butu o bazuzwaka ba position na yo o balandela ka position na yo Jida ayebite ke plan na ye de Jésus na maboko ya mungunya na ye bien aimé dans le Seigneur ezana bato bazui plan ya vie na yo plan ya santé na yo plan ya makam na yo bazo bebisa bazo pesa des information na yo nana même ak information na yo ozo sambela moto nyonso azo même information na yo azo propager information na yo sango na yo bien aimé dans le Seigneur na cas divers pona ko saloma be ayamba moto nzambe ozo sambela to banana ko attaquer bango bien aimé le Seigneur sambela na tongo na lelo tongo yo lamuki ezana batum su bebi programme na yo bebi kozo ki ni centre commercial so si wana o ke ne rendez-vous ya bana bebi so si wana o ke ne place ngolo pakala baza déjà na plan na yo baza déjà na information ya tongo ozo sambela nzamba makoki nyonso ozo sambela nzamba nguya moto nyonso asimbi plan na yo ya journée ayamba moto nzambe Jida yebaki te ke Tama aza déjà na plan na ye ayeba te ke Tama azo ya déjà Tama ayebaki Jida yebete ke Tama aza déjà na plan la vie na ye asimbi déjà dossier na maboko ezana bato ba simbi ba dossier na yo pourquoi parce que ba pesi ba ngombe formation mais formateur nyo sur bouton o bazo ko alléluia ko identifier vie na yo bayamba moto ozo sambela mokonzi Yesu Christ Nazareth ozo sambela nzamba makoki nyonso ozo sambela nzamba le kiliko na nyonso tozo sambela nzamba boboy tozo sambela nzamba vane biskebe na kembo moto nzambe kita etumba bango eziki sabango na kombo na Yesu Christ Nazareth moto nyonso za na plan ya journée na yo ayamba moto nzambe azala tata abota yo azala maman abota yo azala ndeko na yo propre na botata tout na bon maman ayamba moto nzambe bien aimé sambela par le nom puissant de Jésus Christ de Nazareth par le nom puissant de Jésus Christ de Nazareth moto nyonso za na information na yo ayamba moto nzambe bien aimé sambela le feu de l'Éternel le feu qui brille continuellement le feu de l'Éternel le feu qui brille continuellement moto nzambe ozo sambela moto nzambe bela moto nzambe nana zana plan na yo nana zoteka plan vie na yo nana zopeteka plan ndako na yo Jida azobima mayebite ke sango na ye plan na ye za déjà na maboko ya diversaire na ye bien aimé dans le Seigneur sambela esika nzamba zate olekate Tama ami vandisi na nzela lokola mwasi ya ndomba ase déguisé oh non kanisa bato ba pesa ki Tama information bazaki pe na kata groupe to ba moni Jida ya ba moni Tama ba seka Jida bebi ke Jida zo ko na piège bien aimé dans le Seigneur o sambela nzela nyonso o nzamba zate o lekate esika nyonso nzamba zate o kotate nzela wana o ba tie ba piège nzela Tama avandi o lekate ezana ba Tama ba fandi na ba coin ya ba veni na biso
biso ezana ba tama ba fandi na coin ya ba nzela otoko leka azozela yo leka po asala yo mabe azana ba projet moko boye aye lokola mwana nzambe aye lokola musali na nzambe aye lokola papa to mama kati na kolo aye lokola collègue to nani ayebi koko leka nzela po asala mabe ezana moto mosusu ayebi deja yo koleka nzela wana bien mozo sambela ozo sambela nzela nyonso Tamar azali na lekate sambela bongo loba nzela nyonso Tamar afandi na lekate nzela nyonso Tamar afandi na lekate ozo sambela nzamba makoki nyonso na kombo na Yesu Kristo Nazareth na kombo na Yesu Kristo Nazareth na kombo na Yesu Kristo Nazareth Tamar sazana nzela bien-aimé soko sali ke bato kokwe na page ya Tamar nazoyebisa jida moko Tamar azana nzela Tamar azana nzela azana information ya vie na yo azana information libota na yo ezana bato mosusu akopusa na vie na yo po luka koza information ya vie na yo po apesa sango na mokila molili po basala mabe Tamar azaki na information ya Juda pourquoi parce que ezaki na ba proche ya Juda bien aimé ozo sambela ozo ko aseni entourage na yo ozo longola ba Tamar ozonga ba formateur nyonso na kata ya entourage no bandi ko aseni yango ozo sambela na kombo na Yesu Kristo Nazareth pozo baki nzela Tamar afandi na kolekate ozo sambela nzamba makoki nyonso ozo sambela nzamba bomoyo nazo yebisa moto moko vina yo. Alléluia, ils en a danger pourquoi parce que na pembe na yo ils en a bato bazo information bazo pesa pa ya Tamar azana information vie na yo Tamar azana information bana na yo Tamar azana information libota na yo ozo sambela nzela Tamar afandi na lekate mama sambela papa sambela par le nom puissant de Jésus qui de Nazareth nzela Tamar afandi na lekate nzela Tamar afandi na lekate Tamar a se déguisé bien aimé ozo sambela nzamba makoki ozo sambela longola sentiment na kata makambo ozo sala longola sentiment na kata vin longola sentiment na kata entourage longola sentiment na kata libota longola sentiment na kata famille ezana ba Tamar baza na mabota na biso oyo batia bato na bango Tamar azui information pourquoi bake ko informer Tamar pourquoi Tamar s'est déguisé lokola mwasi ndomba bien ozo sambela le ba moto nyonso oyo azana nzambe te na kutana na yete nzela Tamar azali na lekate tozo sambela mo continuer sur Christ Nazareth ozo beta maboko ozo déclarer Tamar longwa na nzela na yo baja ya ténèbres collaboration maléfique ezala te na kata vie na yo bante na Satan ezo information vie na yo te tozo sambela mo continuer sur Christ Nazareth tozo sambela nzamba bomoyi ozo déclarer par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et Seigneur la moto ozo sambela et Seigneur la moto ozo déclarer bien me déclarer na kata vina yo alléluia ba traître bazalate to sambeli na kombo na Yesu Kristo Nazareth bien me déclarer et si kanzamba zate yo pokende te ndela o Tamar afandi okota te alléluia ozo beta maboko la Bible dit ceci que est grande montagne devant Zorobabel il sera aplani ozoko aplani alléluia ba montagne nyonso Tamar aza montagne oya telemi na nzela na yo oyo soko selera akozona kata piège na yo akozona kata piège na ye bien aimé sambela lobana kwa na piège ya Tamar te na kwa na piège ya Tamar te mwana nzambe sambela papa sambela mundi makolo Yesu Kristo Nazareth sambela okwa na piège ya Tamar te Tamar aza na makanisi mabe contre vie na yo tozo sambela zamba makoki nyonso Tozo sambela par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. O Rabba Santa Manage, Raina Mana Fouke la Scanta Manage, Raina Mana Gina Manago Scanta Manage, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé Sambela, na kombo na Yesu Christ. Ozo beta maboko tama musika na yo, manako tindi la tama moto, parce que zana nzela oyoko leka, nzela na yo la pepele, eloko nyonso, esprit nyonso, moto nyonso, batelemisi na nzela nanga ayamba moto nyonso batelemisi na nzela bana nanga ayamba moto bien aimé sambela bien aimé déclaré bongo par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth moto nzambe zikisa Tamar nyonso ba placer na nzela nanga azika na moto nzambe azika na moto molimo santo le feu de l'Éternel le feu qui brûle continuellement tozo sambela na kombo na Yesu Christ de Nazareth banda ko sambela pona journal lelo banda ko tika wana maboko na nzambe senga moto nzambe za na bandila na yo Tamara mona
yote, tamara mona bana na yote, sambela pona bana, sambela pona papa, sambela pona mama, sambela pona bandeko ba l'équipe ba yaya, ozo déclarer tamara mona libota na ngate, na kombo na Yesu Christ de Nazareth, na kombo na Yesu Christ de Nazareth, bien-aimé, sambela déclarer bongo par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le fait de l'Éternel. Le fait que vous continuellement moto nzambe ezikisa ozo bebisa ba projet nyonso satana ozo koisa nyonso nzambe tina journal lelo na kombo na Yesu Christ de Nazareth kolo topesio. Merci pour nzambe, merci pour na bolingo nezanga suka, merci pour na bolamu na yo tika kembolo kombo ezonga pa na yo tika tongo lelo na mboko na yo nzambe batela pibumba piso na kombo na Yesu Christ de Nazareth ndito sambeli petolobi. Amen. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas, abonnez-vous, massi, tous nos chaînes YouTube, Zambalola Rosante au Pambola Biso, Tika, Zambalola Bomba Biso, Bande quoi, Ina vers Jésus, Tokutani, Nangonga, il y a 23h juste. Merci. FB International, Fiston Bassende, agence de fret maritime pour Paris en France, à destination de Kinshasa RDC. Tous vos colis, envoi express, envoi normal, conteneurs et autres. Confiance Nabiso na FB International. Fiston Bassende. En région parisienne. Au 40 rue Jean Rossard, 77 380 Comble-la-Ville, en France. Contact. Composez le +33 7 67 90 77 07. Et à Kinshasa RDC, votre contact au 72 avenue Maringa, commune de Kassavubu. Référence à Sosa Chaba. Téléphone +243 89 89 11 402. Le fret maritime. Ezali Mosala ya FB International. Fiston Bassende. Allez vite, vite, mais alors très vite chez FB International. Fiston Bassende. Qui salona, qui salona.